Bitumbeleki makasi ngai ko makasi te o. Aye nkolo na ngai o bundela ngai nalonga ye. Bitumbeleki makasi ngai ko makasi te o. Aye nkolo na ngai o bundela ngai nalonga. Bundela ngai yo bundela ngai nalonga ye. Bundela ngai yo bundela ngai nalonga ye. Lokolo bundela ki Daniele na libulu ya bankosi. Bundela ngai yo bundela ngai nalonga ye. Lokolo longela ki ya Jobe na koyika kampiko ye. Bundela ngai yo bundela ngai nalonga ye. Merci Nabino Banso bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to chano océan du Congo chaîne de libération esika oyo to akabongo ba Congo mani esika oyo to betaka mpoke esika oyo to sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka esika oyo to ali kolongola peuple congolais na bolema esika oyo to zali ko chali tono na nzete poete to benga yango malamu esika oyo to ali ko panza ko sasa ko tikela l'état moyeni l'état assassin ata ko esika moko te esika oyo to ali bongo ko sala mosala ya Jean Baptiste esika oyo to telemi bongo lokwa basinzili ko beta ngonga ete ngonga yali mabe peuple congolais tellement ete to bungele kolo wa biso to longwa la kati ya distraction to longwa la kati ya ba futilité kasi to simba mipanga to simba bibundeli po ete tozala baumbu te ya ba tusi oyo muzelo ra Désiré Kabila atikela ki biso lokola maloba ya ngongonga esi ebelemi ete to bunde tumba tozali bongo ko telema penza pe ko ikampiko to alingwi ferme fidèle lokola abakuke kozala bongo liseko ya République démocratique du Congo oyo to kozwa yango po ete tomoni banguna bali ko banga pe to ali tango loso la bokundoli maloba ya nkoko la biso les laboraires oyo atikela ki biso lobi ete to beche to fouiller to tikata ko sika moko te po ete na kotika kande ko langai to kotika la bobele zela mokomboso azanga mokila matondo bakomela bino nyoso ba fidèle abonné la biso bo continuer ko s'abonner massivement boko zala ka bongo de citer la chaîne Nabino Libération pe la bilo bato bozoka libakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager kocha ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime Nabino tikanzamba mpongo tulenda afula PV merci encore une fois la bino pe obo sepela la biso te bo ko finga bo ko loba tika kaka nzambe ale kabongo na kopesa bino mayele ya malonga poete boyeba nini penza bwali lango posa pe bokata tina ya likambo la bino pe na ndeko wa lobaki langa kolata liputa boyezali bobele signe ya ba Rwandais ndeko langai tika na yebisa o penza motono yoko sala malamu te soko tali na tango kala kala nzembe se ko yebi yango te yango eta mituna wana na pesa kabilo biyano pa manenini ezalaka mafingu te ezalaka ne mituna nyeloko bino boyebi te kasi olingi o mema yango na lolenge moko poete osala lokola weto lokola biso to ali la kati teolo to ali la kati ya kotalisa kabino mayebu to bo bozangi na koyeba yango moni ete nazali censé ya koyanola kabino pe ya kozongisa kabino na nzela po boyeba elateli o elali elateli ya biso soko teli mvuluzi kimbango alata boye po eli simbisi ya biso baindo eli na tina nango soko tali ba mama na biso ba mema biso na nzembe soko ebi nzembe te tuna bande kololo ba nzembe la kisi nini bakoyebisa o tokanga soko ke epa na biso na Congo central okei komona ba solongo tango to kokota zamba tolataka bobele boye po permettre biso ete to tia biloko la biso bilateli bya biso bango ya bilateli ya ba mona Rwanda te eli bilateli moko to komami oya mona Rwanda oyo ezali ya nini te etumba nde bunda nde kolanga kolukela teli te yo bunda ndende kolangai yo bunda lateli oyo ko yeso ke tozongi na bonkoko yo bunda nde kasi kokima katende kolangai na maneti na suki na manzaka nelobeli e ali bongo na tina tende kolangai tina ya makase ezali yo olongwa ndela boumbu poete lelo mindele ba konyoko biso bande kolangai Kongo ezu embargo o to kosomba lisusu mandoki te est-ce que makambole komeli bilote boyebi yango te biso baliko bundisa biso baliko kotela biso tikino lelo bunaganda lelo esimba bibobele na maboko ya M23 biso tobotoli yango te lelo minyembwe eli bobele na maboko ya batuti lelo ndenge tokoloba boye Goma aéroport esimba bibobele na bamonya Rwanda Fizi Manono Butembo na parka Virunga wana ndenge tokoloba boye bamona Rwanda basimbi bisika bya biso ndeko langai pe baye kopesa biso lisusu embargo balobi ete babikolo moko te bikoye kotekela biso mandoki bomoni wana risie boyango bomoni wana atako bango moko batanzania batelemi baboyi yango tomoni bakenya batelemi baboyi yango tomoni bikolo biyike Burundi eboyi yango elobi
balobi jamais pour être Congo bali ko agresser yango boni ekolo o bango bali ko agresser bango batekela bango mindu kité kasi tomoni te bisika ba opposant batelemi balobi tomoni te bisika béton alobi tomoni te bisika bandeko mususu bagangi pote eli likambo sengeli biso sotombola mungongo pamba te ndenge biso twali awa na ye ekolo wa biso nani ayebi te te baboma biso nani ayebi te ke bali koboma biso nani ayebi te bali kosala biso mabe est-ce que bokomona te simbisione ngi kolakisa ete batola bazwi maboko la République démocratique du Congo balingi koboma biso tango biso twali kokota la distraction ya maponami bandeko la ngai tolongola bolema assalamu alaikum mama Jawa aba musulman langa yako mama twali bobele longo ba mama ya moto mojali moto mozima mite toko tambola l'opération sauve le Congo ba imboka Congo bo sauver bo sunga pamba te opération la bino ya ngwane bandi toko kita malembe litengu na bayero bakoyoka biso poete to sauver nation de konangai onguna koti biso tila jolo ndenge toko lo baboye twali na embargo ke biso bakoyoko tekela biso mando kite mais siko boye bisangai to ko soutenir FARDC na nini misolo bako pesa bango bakoli ngbele bongo bibundeli baboyi pona nini biso toali la ba matière première mais toali la makasa ko sala mondo kite wala bolema te biso to ko komisa banguna makasi mais biso boko to ko tika la bolembo bana mboka Congo to teleme biso banso to bunde tumba to longola mafingu matondo na bakambia la muka po ete bakoyoka mongongo océan de la presse congolaise océan koganga pamba te boyoka ni bokozala na libote sengele tumbezala boninga bowe bo nyango soki to bundile kati libote to ko libasolo mapeka biso moko to kozwela ya malamu ya solo banguna baliba oba koyeba tina te biso to boya ki bloc patriotique peuple congolais il soit boya ki bloc patriotique parce que ezala ki malamu te ata ko batola bolema ba ko linga yango ezala ki malamu te soki ezala ki malamu me bakabwani te la président Eli posa ki malamu te bazaki na posa bazwa fungola ya président Eli bazaki na posa ba botola ya popularité bazaki na posa yepe la ngambo na ye apesa bango bakoma petwa yango boni biso to boyaki yango ndeko soki to ko tambola ba balele ki moko lebele yoka ndeko no likamni na koloba le bloc patriotique ya réalité mokolo bloc patriotique abomi yango bato la bolema botika koloba ete biso toke la bloc patriotique moto nyonso ali congolais ki la bloc patriotique ali ennemi ya peuple congolais moto moko goye kolia la Kabila te moto moko goye ko sangana na yete politique kanambe épreuve année kabuya l'homme puissant tchela biso vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo? Ce n'est un secret pour personne que l'ennemi a installé à la tête des institutions nationales de notre pays des étrangers en les faisant passer pour des Congolais authentiques. Nous avons toujours dénoncé cette machination diabolique. Depuis quand les Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu Congolais? Je connais Azarias Ruberwa comme un sujet rwandais qui est venu demander asile politique à Lubumbashi en 1970 au Haut Commissariat pour les réfugiés. Il s'est dit pasteur comme moi. Peut-il être sérieux et respecter l'évangile en exhibant les documents qui prouvent sa naturalisation en tant que Congolais? Nous disons clairement que nous n'aimons pas ces gens-là et nous disons qu'ils ne sont pas des Congolais. Qu'on cesse de nous endormir. Qu'on cesse de nous endormir avec des critiques stériles. Vous avez armé nos ennemis et impunément ils tuent nos compatriotes, occupent nos terres, pillent nos richesses et violent nos femmes. Lorsque nous prenons conscience du danger et commençons à nous organiser en vue d'arrêter cet état de choses, vous appelez ça xénophobie? Le pasteur Albert Loukoussa, qui a été
empoisonné dans les geôles congolaises pour avoir critiqué le président Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Je suivrai leur exemple, car pour avoir fait preuve de courage et de détermination, ils ont réussi à changer les cours des choses. Ce que nous ne voulons pas, c'est le fait d'être continuellement victime de la difficile cohabitation entre les populations rwandaises. Où est le problème des Congolais? Si les Hutus et les Rwandais ne s'aiment pas, les Hutus et les Tutsis ne s'aiment pas, où est notre problème en tant que Congolais? Comprenez donc que lorsque l'incompétence s'introduit dans les milieux politiques d'un pays, votre vie en tant que citoyen et votre avenir en tant que nation sont dangereusement menacés. Et lorsque les pouvoirs publics sont incompétents et sans réelle vision politique, favorisant les changements et le bien-être social, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, la société civile en général et plus particulièrement l'Église devrait constituer un véritable rempart pour la population. Un pasteur est un citoyen comme les autres. Et bien plus, en tant qu'autorité morale d'une société, il doit chaque fois s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas bien. Je refuse d'être comme les autres pasteurs. Ce que j'appelle les pasteurs de Mabonza. Merci na banzi bolandi wana moto na nzambe atelemi alobi te moto na nzambe eza loko océan de la presse congolaise océan ali la kati ya bonzambe mais akobundela nation mpona nini ngai te ye wana asimbi mandoki atelemi ndeko boyoki alobi politika nambe aza nani yango biso tolobi matondo po ete lamuka ekozongela vrai sens nango tobunda etumba mwana mboka Martin Fayulu Madidi na fumuzitu bako vanda la sani moko bazongele tumba la bango pe bato ba bunda la bango ensemble biso to alaki contre président Eli pour kende ki la bloc patriotique mais to boya ki était pour ali tata mo bundela ye kolo to banda ekolo ba po eta zonga na nzela amitala ke kuna akeinde ko miteka maboko esengeli kimia mokota bino bato la bole mabopelisa ki moto be biso to bande ko kena sena se ko luka lolenge nini kimia kota parce que to la posa unité moko la biso soka bungi to ko kangano na nefu la singa pelelo nzamba ko triompher monguna zuli bungu tulu po ete mona mboka Martin Fayulu Madidi président ba congolais président Eli ayoki mbele océan de la presse ata kozala kambeli kasi mopanga na double tranchant et ya kapoete na ya la dene e katangenga na bato ya matoi mangongi mwana mboka lobi te ya libosolo batali balobi te mosika la mosika etumbeza malamu te tozingami na bavotour tango biso tokokende tokei komiboma kozonga simi ya malamu tala mikolo mikoya lisanga ya lamuka ya bakambi babale ko telema pe bakopesa maboko na ba parti oyo ezingaki bango bato balila ba parti lokola bale bolojwa la lebati lokola presse penge la parti na ye lokola bandeko mususu oyo bazalaki la bango ensemble oyo bazalaki lokola ba communicateur soki ba moni ete ba kota la jeu d'ensemble bazana lamuka elle na mobeko ekofungola bango porte bakokota pe ali na lolenge bakowanga elle na motango ya misolo bachaka moto la moto libengana ekemba po ete akota la kati ya course po ete asala mosala et ali te bandeko mususu bakosala oyo fandi okangi maboko loko abiso seato oke loko luka to ko beta mbela ba misusu bakofinga ka biso te mosali ali bongo te
Elle était en tolobito chamo moko yo po cheto poussani maboko na boko toko kele po ete tolonge tumba po ete badongolo miso ba ko tambola boyoka na bako pela misolo be bango tala lelo ndakisa ya Vital Kamerhe kangama kina boloko po ete yibaki misolo basambisi ye zuzi ya malonga ya mayele ya niyo ya kufa balali babomi ye bango babalete bato bayebi na eliwa na ye mais tokosambisaka bango atandele kasi tokobunda ndenge ni so tokena ordre dispersé esengeli to sangana boni biso tokendaka na ngambo na bango kasi bango baya na ngambo na biso te boni bango babomaka biso pe biso toboma te talatina biso totelema na ezwi talatina toali bongo bapatriote talatina toali kosensibiliser kokonscientiser talatina toali kobelela kodénoncer bainsanité po ete peuple congolais bayokana. Est-ce que la mitema na bilo mama Pierrette esengote awa mona mboka Martin Fayulu Madidi na fomuzi tu bazongani po ete totambola la muka la biso ensemble yali esengote etumbango to bundi to longite kasi bangu na lelo bolali pololo po ete loko loso bilo bolinga ki bozu yango te bilo bolinga ki bango bakabwana po ete lobi to loko bunde tumba po ete biso to zo libungu tulu ndeko langa la bokabwana ata ko peto ke lelo na maponami tikala ebisabilo ata ko lisanga ya president eli na fumo bola muzitu bayokani basimba na loboko soki tokeye maponda milelo bango mibale bakolonga te Félix akozwa po ete batalisi bino nzela ya bosolo po ete bino boyena bondimite nyonso tokoloba na bino soki tolobi ete bayimboka Kongo makambo ya liboye bino bofingi biso boali bene boali na ene po ani bokotanga bakombola bango po ani bokoloba bazwa te ndeko na ngana na kobeta ntembelelo tobeta mondenge soki tobundi te tokela maponda mi Félix azwi deuxième mandat Félix alobaki na biso nini alobi Vital Kamerhe ali na rôle monene oyo ya kojouer na Congo bongo Vital Kamerhe abimiti akeiti epai ya Kabila ti ntango akomaki kuna botala Félix ndenge akoseka botala Vital Kamerhe ndeko tielanga video wana. La cité de l'Union africaine, près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça va bien, Excellence? Quelle émotion. Trouvaille. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a des... Bomoni bango babale Félix ali ne sengwa ko seka kasi Vital Kamerhe bomoni position na ezandeni akotala na motema kolobani bolola o manya mekande yo na ngai tokokutana biso mibale na mikolo ngala yi
nabetaki boloko te ya l'humiliation kasi nzambe atomboli nga na trône nanga lobi totala ndeko na ngai ekojouer rôle okomona Félix akomwamweta po ayebi eloko akosala te Vital caméra yebi bota elongi na ye na bango mibale nana koka kozala sourire wala n'est-ce pas Vital po bablanchir ye mais Vital la sourire te Vital aye na charisme mais ya koseka ndeko na ngai toteka Kongo te to réfléchir malamu nakozongisa bile ba vidéo po bota ndeko na ngai biso tokoke mobembo ko sensibiliser tokokele kobunde tumba ndenge tolobaki opération Sauve le Congo opération Jeanne d'Arc ndeko na ngai kokanga motema te moi 50 nawe ezali hyper important parce que toi da transporter toko tambola bandeko mokili yali molili mokili yali kaka mais biso tolobi tokolonga kasi tokolonga lolenge nini ndeko na ngai bapimeli biso tozala mandoki te tokolonga lolenge nini bomonte ke chèque la biso ya liboso yango wana esengeli tosala sensibilisation mobilisation ya kotelema kotombola mongongo ete baoccidentaux soki bapekisi biso tozwa mandoki te po biso tovange te na banilotiko bakoteli biso cela veut dire bango bakota la Congo te alors sengeli totumba badrapeau nyonso ya bayi bikolo wana esengeli tobebisa biloko bia bango banso bolimbisi mwa moke esengeli tobebisa biloko bia bango banso po ete bango bakoya awa po balia mpe bakopesa biso embargo ya biloko mosusu te ya mandoki na ntango toya l'état de guerre seke bali bakoyesa biso biso tolobi NON tokobundisa bango bandeko na ngai likambo ya kitoko yali po ete barwandais babangi mais embargo oyo alingi epesa bango mwa makasi opération Tumba Karega lokola Karega avandi kuna alobi fin mandat na ye alors abima na Congo te kana ndenga Brazzaville azonga mpe ambassade ya Rwanda lisusu te toli na mabongisa kosala ya kitoko kasi tokozanga bamoyen po ete esengeli action esalamaka mbala o mbala mikolo na mikolo tongo midi pokwa esengeli tochauffe océan esengeli tolala te yango tokosenga bino bato bona makoki bosoutenir biso po to avancer il faut tolakisa Rwanda la badimension tout que tolingi ete mpe tokosala te Karega akozonga par Kinshasa te azonga par Brazzaville po mandat na ye na Congo eyali te siko eloko mosusu ezali nini oyo ngai nakoyebisa bilo pole esengeli na bakongolais tomiyeba malamu ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi tata mokonzi oyo bino nyonso bovotaki ye na mibu mileki boyeba ete ali na mpese soki asali makambo ya makasi bakokanga ye esengeli bino population boyokaka biso Fumabola Muzitu ali na mpese bakokanga ye soki batomboli mongongo ndenge ngana akotombola boye bakosala bango mabe alors bakambi wana babale oyo biso tosangisi bango lisusu na pasi oyo deja moyini asa bendaki bango pa panza bango asa talisaki bango miele ya bololo oyo biso tobundi na koyina biso na kofinga biso mais oyo elonga kaka nzambe bango mibale bazwi mbako ya koyokana esengeli na yo peuple oyoka biso na bamanifestation nyonso oyo biso tokobenga obima libanda mwana mboka congolais kolala teta ezali mabe kolala te po ete basoda babiso bali na bibundeli te kolala te po ete basoda babiso barécupérer mboka moko te kolala te po ete Congo M23 nde ali kokonza yango banilotiki batelemi kasi likambo nga na ali kopesa bino lokola pole oye koya lobi moye pona ko déstabiliser yo ndeko na ngai yoka ngai malamu pe bino boali bisika biso bolandanga la bokibi libération bato babale bako libérer Congo bato babale la lobi bako libérer Congo pe babendi full mobimba mabena biso ezali nini toko lukaka nde full ebima yango toko sala échec full ekobima boete parce que full wana ezali diviser full wala bakanga yango kasi bo pese biso maboko na mabongiso biso toali nango ekobenda full bakoya full bakobima bakonya sote babomi biso combien bakangi biso combien lik mulompo tikino lelo ali na boloko na ete ko ebisa bino ndeko nanga na SID na ebisa atambola te kabuya okele kozwaye likole bandi kopolo esengela zonga na l'hôpital
nyonso wana soki tozalaki organiser tokoki tobetelaka biso mbela boye te mpo ete ndoki akokomprendre ke biso toali na faiblesse mbe tokolongola kaka tokele kokosunga lokola confiance ezali kozanga tala babundeli bolingi kosala biso bolamu te yango tokoma koya lokola bato badefisaki oyo akolakisa bango ndenge nini makambo ezwa kolekana peuple congolais soulèvement tokosala yango 2 personnes lokola traîtrisme ezali makasi nzala luti biloba loba tokoteka babiso la biso soki toyokani tokoki kosala merci l'équipe epolate kabuya kokende tokozala na possession ya bibundela biso me bandeko langa tosala makambo oyo bango bakosala ambargo ya babibundeli nde epesi biso bolema pasi yango nga na biso baoccidentaux tozokende vers bambassade na bango kobenga na bango nyonso bazali na mboka parce que bango bakoto baboma biso toboma te balobi rendre à César bongo biso toko rendre la banilotique te makambo bango bakosala biso banilotique bainfiltre babantu biso to permettre bango babeta gâchette te ekosimba te yango biso tobondeli nzambe tata azali kosunga po ete misala ya nzambe ezali komonana lamuka yango ezongi na raison nango lobi te lobi okule tokozoba manifestation bokomona ndenge nini mokili ekoningana yali elonga na biso to défier diable yali moko ya pas autoréussir parce que sengelaki tozala un et indivisible sikoyo nini esengeli tosala peuple congolais totelema opération Jeanne d'Arc bandeko nanga tokanga moto te bato bakondima biso tokokoto tokobima mais moyen de lalisaka biso mpongi mais biso tolingi tolala pongi ya babebe te topesa mapona minzela te parce que vitali oyo labima babana Rwanda baleli balobi basangi bolimbisi po bango bali ba congolais Rwanda koma congolais tozola bango boko to commenter boko to kene sensibilisation kabuya lompisa eza ya biso nyonso mais chose étonnante ozomona kaka soyo bamoni biso na barabara on dirait totambola isu te soyo bamoni ka biso na barabara la Rwandais soyo bamoni on a face ya batoti Rwandais pourtant eza nyonso tout que aza Rwandais te banilotike baza na Congo baza accepté eza lelo te ke baopesa biso nationalité te bapesa biso nationalité toza na nationalité depuis kala mais chose étonnante soki ka babandi bitumba on dirait biso nde tobandi on dirait biso nde toza bapromoteur pourtant eza faux toza awa mpona koyebisa gouvernement na biso bayebi biso bien nga na koloba te ke bato ya gouvernement bayebi biso te bayebi biso bien bayebi biso ke toza bacongolais à 100%. Mpona nini sikoyo tobanda kotambola na kobanga tobanda kotambola na barabara te on dirait tobanda kaka kotambola na butu on dirait toza banyama on dirait toza soki nde nini na kobenga biso nayebi kutu te baede biso bapesa biso sécurité lokola bato nyonso toza bacongolais à 100%. bino mpe boyebi bino mpe bajournaliste boyebi balimbisa biso vraiment balimbisa biso balongola biso na makambo wana ya M23 toza M23 te eza tout cité ke aza M23 eza bongo te biso tozo soutenir FARDC toza wana mpona FARDC pourtant boyebi mpe ke na FARDC toza na baofficier ebele mais batalaka makambo wana te bamonaka biso na ke toza M23 bomoni bango bakolela bato la bolema bilongi wana baba congolais bayekoli lingala bakoyoka lingala bakona mo accent bandeko na ngai tobunda etumba tant oyo tokomi nango ezali apocalypse armageddon ezali koyoka mbele ya moto te oyo akoya na bokosi biso tokoki kolimbisa barwandaise te baviole bana biso boni totie bango musukusuku yango moni lelo baleki letando eke po bamisalaki baza bafaible biso bazali kointercale biso po pays na biso yali vaste balingi bayiba biso baboma biso po bamoni biso bato la bolema biso tolobi biso la bango etumba ekosila te soki bango babimi na mboka la biso te
toali na mabele ya kopesa bango te toali na ndambo ya kokatela bango te baya kosenga me babima na ino yango nga nalobi bakongomani tobunda etumba biso tozokende sensibilisation toali kolemba te tosi tokotilaki ngabwa toalaki na ndanu bandeko bosunga eli na biloko mosusu tokosenga biloko bokomona ya mike mais ezali ya makasi po ete bato baya vers population babunda etumba bamaser bamoni biso baleli $300 soki tobongisi kuna ambulance ebongi ekozala malamu ntango tokoyebisa bango babima bakobima tokendaka na moyo ngbele mpo na nini po ete libumu eli na nzala ya kala matoi te bomoni bamiso bazana bakolanda opesi moto 50,000 somba saki ya makala akomona loko eloko mosusu me na mboka oyo ezali na bozwi eske moto akoki alelaka boye yango tolobi bandeko langa tozali wana mpo tosungana bosunga biso tocontinue opération toali na kati ya sensibilisation tocontrecarrer maponami ya 2023 glissement ou pas glissement tosala guerre ndeko langa guerre wana ezosenga biso misolo pamba te mibale misato bakoyokele batumbi ambassade ya Rwanda mibale misato bakoyokele batumbi ambassade ya CA ala mboka na biso koyi kozala te biso tokozala pays de l'Est te tokei totumbi banzela totumbi boye totumbi bamanifesta babimi totamboli tolobi toboyi tolingi barwandais babima nano oyo batondi à la capitale soki bango babimi ndeko na ngai soki maponami tokosala yango parce que na maponami nde tokokoma pays démocrate lokwa tokoluka démocratie tozwa démocratie ya solo kasi boye na occupation tokozwa démocratie te parce que baoccupant baza plus fort mpo bapesa biso mbango ya maponami te tosomba biloko te bango baimpose biso Vitel Kamerhe na complot la oyo kosala la Félix ekosimba te na République démocratique du Congo yango nali ko interpeller plutôt conscience ya tout Congomani to simba liboko na liboko bosa boye na chaîne na bila libération oyo lobela kabilo bosolo la tango oyo ekoki pe na ngonga yango to ko bukela bilo lokuta te maimanso to ko lobala bilo ezali vérifiable maimanso to ko lobala bilo ezali eloko to ko bunde tumba na molimo pe la nzoto bisika dongolo miso lingaya biso to ko tindika bisiko mabe lingeya to ko pomola yango polele po ete baloki bavanda biso tout esengeli to bika lobiko ya Congo esengeli to bunde tumba po ete biso to lingi kimia yango nali ko belge bino banso bao bolandaka biso bao kolinga biso bao pe to kosona lokuko bao na soso ko biso maboko ngonga ya ngoyo po ete biso to sala opération Jeanne d'Arc to ko ekotika te ya li conquête République démocratique du Congo maponami makobiki sabiso te bandeko soki to kei na maponami boye ba ete maponami ambala oyo congolais aleli pe congolais akomi boya pamba te Félix akozwa po ete a libérer bango biloko oyo bango na bazwi te lokola babangi musukusuku oyo lokola bakomi kolenga ete conscience ekoti bayima pinga batelemi peuple atelemi sensibilisation ezali totika te tolala mpongi te biso la bilo toteleme tobunde tumba monguna za kolenga yango moni bapesa embargo tokobundisa bango bibundeli bizali bonkoko la biso yali la bejo yali la bilima yali la bibindele lolenge na lolenge biso tokobunda capitale soki tobengani bango tokwesi bango na ebisi bango yoso bakovanda kimia pe tokokanga ba frontière ba biso pe tokosala mapondami ya malamu pe tokocha mokonzo biso tolingi kasi boye soki topesi maboko la maponami po ekosalama ata deni akoloba ke misolo yalité o to l'état de guerre bango bakosala maponami bango boyoki déjà balobi la bilo nini ba biloko électrique ebimi ya miibi opération électrique déjà c'est bimi basi ba na ba matériel la bango oyo kosala maponami to lobi to kosala maponami na Congo te soki to bundi te to ko sensibiliser ba Rwandais te to kozwa identité te na ba mona Rwanda ba pesa biso bilieti o bango pe ba koma ba Congolais to boyi yango bandeko soki ba boyi ko yokela nga ba Rwandais ba kokoma ba Congomani pe ba ko envahir biso po bango ba ali ebele bali mikete ba kokosa bali baike basi basangani ba mikomi moko po ete basala force biso pe tolobi to kokabola te Congolais kokabola Congolais te bato bozela ki fayulu bakabola bango na muzitu botira terre liboti ala ki bongo
Bruno abeti Epenga abeti Nico abeti ba communicateur ya muzitu babeti a fin de compte ezalaki poto lukatere d'attente moninga bo ebo moninga nyango yo nyango bino batu boyaki na ba commentaire à lokuta ya koluka bloc ya Kabila po ete kote konza ba congolais libungu tulu Kabila ali ennemi ya ba kongomani po ete yemu tachela biso Félix moto oyo azali conscient kosangala Kabila ta mokolo moko te bato boyoki la sala Kabila bali miyibi bali ba sasa bali ba kolabo bato ba la sala Félix bali miyibi bali ba sasa bali ba kolabo lokola ba kambila biso ba bale ba zongi lokola moto boko bazo osala ba réunion lobi to kobanda opération biso pe to li l'opération to si to réconcilier bango to tiki bango ba miyokala lokola ba kolo ba sala makambo ya malonga poete ba sala musala bango biso to continuer bobembo la biso tina na biso océan du Congo na chaîne de libération et ali kozongi sa congolais nyonso na lima et ali kolongola mona mboka congolais la bolema tango abungi tokoyela liloba ya nzambe tokomemele fimbu tokomema biloko nyonso oyo kosimba po ete azonga po ete bibili elobi la biso soko ali na makoki mama missionnaire boyete ba mama missionnaire mama de bible elobi nini soko ali na makoki ya ko corriger mwana fimbu beta fimbu toala ke ennemi ya moto te toali ennemi ya monguna ya Congo toali ennemi ya moto alinga déstabiliser combat bana ba ko souffrir bana ba ko nyoko mai ya lite lotiliki ya lite balebele ba ko koto ba ko boma kasi biso ba Congo mali to ko panzala te que vive la République démocratique du Congo que vive la muka matondo la fumuzitu matondo na président Eli matondo pe la bino baso oboyoki mbela na biso bozalaki wala pola koyoka na lolenga nyoso ezalaki na moto na mai na piyo pelelo bozongi na kimia pelo bitolo bokuna bokopesa programme na bino lolenga ni bokotambola kasi biso peuple tolobi mapona mi te biso peuple tolobi toko telema pour être contrecarré par Rwandais oyo bakoya ko siéger parce que gouvernement ko c'est la Rwandais boyebi que Félix a présenté Félix azali gouverneur ya Congo soki bopesi maboko Félix a kozala siko peda la sel ko la torchon et que bango nyoso bakotoma maliko na yango tolobi to boye maponami to lengi kimia soki to ko récupérer ndeko la biso Félix pour ali congolais mais kasi to bunde tumba to kozwaye to chepe na nzela abungaki azwimba ko etumbula ye soki ko sila atelemi akosala mosana ele kola tout congolais parce que congolais akoboya ndekolete akoboma ndekolete kasi ya boye ya Félix ateka mboka ya koliana ya kocha vuluba na kati ya République démocratique du Congo tolobi maponami et ali les sikate pour maponami zali ko reconduire encore ba Rwandais pour être ba balkaniser ba telema ba mboka la biso na maboko la bango moto ya mato emangongi likambote kasi oyo bilo bolinga ke salama salamité elonge ali epa ya nzakomba pe na biso banso oyo tolinga ki kimia petika nzambe abatela biso opération Sauver le Congo opération Jeanne d'Arc bosunga biso po ete tozonga na ndanu tosala makambo tozwa kingabwa wana elongo la maboko ya Jekoko elongo la maboko ya Marc pese elongo la base bomoni ba mama ndanu lobi tokokuta na bango lisusu esengeli kingabwa ezonga ya peuple pour être peuple abundé la nation ingeta la bala mvuluzi merci na équipe à soutien océan du Congo mana ngana kunja na les États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre papa Michael la France maman Célestine na France De Bruno na Autriche merci na maman Jolie na maman na Suisse maman Dolo na Suisse maman Samuel na Suisse maman Pierrette mabolongo toujours merci na papa Alfred na maman Clarisse na mboka eli pasalanga ino ya C Ante Live wala Canada l'équipe a soutien ya C Ante Live toali la poste la bilo nyonso bande kolanga totelema to bunde tumba la chabia na plus 49 unique na Akene la Katangeza la nzela ya mino lokolo océan de la presse congolaise et qui la met plus 49 bokelo kondo FMP4 ingeta la bala mvuluzi bino nyonso bisika bozali totelema bala kimbangu ya ntungunya totelema bas mapinga na elonga totelema bala la bilaka totelema biso nyonso poete to bundele ko la biso Congo mama papa mapasa mama pasteur et mama Jovi merci encore une fois la Daniel Ngenda merci encore une fois la petite frère Zola merci encore une fois la petite sœur na France merci encore une fois na bino nyonso bisika biso oyo ezombilo ba programme Angola no bondia botard de bonheur et remercier ko comme la bino mamour d'Angola la mokiteno Florence ya Matondo Mido merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi Bissap électrique Pape Joy directeur recherche stratégique bon séjour na Gabon et pourquoi pas sango mokonzi pareil avec mission babiso vraiment ingeta na bana mvuluzi les patries ou la mort nous vaincrons comme tozali awa tozali kati le longa po ete to ko bundisa pe bango na balengi mais embargo wana biso na bino totelemela yango bisikolo sa ba congolais bozali
toboya yango po ete matière eza na mboka na biso bokokota lisusu te matondo là-bas la South Africa Guy Lompinga père double nanga Lompinga Guy merci na le number 1 ya Océan de la presse JKM na France merci na mon ami de tous les temps du Nolo soit toutes les matos bundele kolo les patries ou la mort nous vaincrons ingeta